Bon début de la semaine, peu meilleur vient à Bandia Magazine quand il est sur les matins pour informer Bino. Puis que la Kisabino va voir la réalité à vie à Kinshasa. Tout fond l'édition lundi à Lelo na Elema Oyo. Désordre ezalaki makasi tongo ya Lelo lundi 18 janvier 2021 na Kasumbalesa na Okatanga pona bakangaki cadre moko ya IDPS. Tension ya makasi ezalaki observé bokolo ya Lelo lundi 18 janvier na cité frontalier ya Kasumbalesa après arrestation ya Isaac Chiswaka, membre ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS base Bilanga na Okatanga. D'après Clément Mitonga, président, il y a cadre de concertation de la société civile locale, où il y a des informations dans la presse. Ils allaient depuis l'événement où Salamaka n'a né l'équipe dans la frontière pour mandat moko où il y a des arrestations où il y a des circulés. Effectivement, ils en ont des troubles suite à l'arrestation de Chiswaka, il y a base Bilanga depuis Tongo ya Lelo. Ils allaient dans mandat moko bandé circulé, mais l'équipe contre hier. Alors, la police a tchaké Maboko, mais pour les partisans, ils allaient enlèvement. Situation, ils allaient kakamala monter de la part des combattants, oyo ba paralyser l'activité de la population nyonso. O bazali ko réclamer sortie à Chiswaka, ndenge ndeko oyo atalisaki. D'après même source, bureau ya police, ya circulation routière, maison fédérale, ya UDPS, pe ba véhicule nyonso oyo zara exposé pour la vente na niveau ya Giseta et Tumbamaki na ba militant ya Chiswaka. La police pour na ye aiko noté que ba habitant oyo ba tumbi ba pneu bazali ba militant effectif te ya IDPS mais bazali ba vagabond. Ezali bato oyo bazali sima ya Chiswaka pour na ko semer désordre. Tozwaki ba instruction ya hiérarchie pe Chiswaka akangamaki na minute oyo azali na Lubumbashi kasi akufite azali bien protégé ndenge moko ya commandant à la police locale a déclaré qui na presse. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arandaki hommage na héros national Patrice Emery Lumumba mokolo ya lobby dimanche 17 janvier 2021. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Ba discours na ye ezo continuer ko ganga nanu na mitu ya ba Congolais. Ilungi na ye lelo etikala symbole ya héritage pona lit na ye oyo ezalaki ya résistance contre ba oppression ya ndenge na ndenge. Après 60 ans, mémoire ya héros ya liboso ya République démocratique du Congo ezalaki lisusu honoré na bandeko na ye ba Congolais kasi na tête na yango président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation a déposé qui gerbe de fleurs na ye liboso ya monument ya héros national Patrice Emery Lumumba oyo ezana échangeur juste après chef de l'État akendaki na tour ya échangeur oyo ekozala rebaptisé Mémorial Patrice Emery Lumumba pe ekozala awande ba reste ya tout premier ministre ya mboka ekokundama tangu ekozonga awana Kinshasa po ekouta na Belgique. Architecture moko oyo ezo répondre na ba norme ezali déjà en construction oyo ekosenga déplacement ya quelques mètres ya monument ya héros national. Cet endroit va servir d'inhumation. C'est à cet endroit qu'il y aura le tombeau de Patrice Emery Lumumba. Donc le site qu'on appelle communément échangeur délimité, en fait son nom d'origine c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Donc ce site va retrouver son nom original et c'est pour ça qu'on est venu avec le président pour qu'il puisse voir l'ampleur de lieu et se rendre compte et des travaux d'aménagement et de l'importance que nous accordons à ces sites. Président de la République, à Salaki Ronde, il y a quelques pavillons et Sikawapi, à Salaki Exposition, il y a quelques biloko, il y a Patrice Lumumba, na Katinango, discours na ye,
oyo asalaka le 30 juin oyo yemoko akomaka yango na maboko na ye. Quelques heures après, ezalaki na messe d'action de grâce oyo esalemaki na cathédrale ya Notre-Dame du Congo en mémoire ya Patrice Emery Lumumba. Pembeni ya chef de l'État baakondi ya institution nyonso ya mboka, ba membre ya famille biologique pe idéologique ya Patrice Emery Lumumba pe ba patriote mosusu bayaki kotonda nzambe pona vie ya modèle oyo ya résistance pe ya démocratie. Na omeli na ye, officiant ya mokolo wana asengaki intervention divine na nkolo nzambe na tina ete exemple ya Patrice Emery Lumumba oyo ezalaki ya kotia nanu intérêt ya peuple liboso ya nyonso oyo ekoki kozala intérêt personnel et panzana pe na ba génération future po balanda lokolo ya ndeko oyo asalelaki le ventre d'abord te. Kinshasa eleki partout. Na Ituri, 36 victimes ya attaque moko ya ADF na Walesi bakundamaki weekend oyo. Ba victime ya attaque oyo ezalaki attribué na ba rebelle ya ADF na chefferie ya Walesi Vonkutu na territoire ya Irumu na Ituri na frontière na territoire ya Nord Kivu. Bazalaki inhumé weekend oyo. Au total 36 corps nde ezalaki trouvé sur place pe bakundaki yango mbala moko. Selon Adjo Gigi, ministre provincial ya intérieur ya Ituri oyo bakontaktaki na bandeko ya presse. Premier bilan oyo ezalaki largement commenté pe ezalaki relayé et bandeko sala état ya 46 personnes. Bango nyonso bazalaki ya communauté pygmée oyo bakufaki. À part activisme ya bakombata ya ADF, Ituri azali ko subir pe lisusu ba violence ya ndenge na ndenge ya ba groupe armé. Au moins 647 morts. Na kati na bango 120 basi pe 115 bana bakufi entre mai pe décembre ya 2020. Bazalaki recensé na bandeko ya Bureau conjoint des Nations Unies na ba droits de l'homme BCNUDH. Ba violence oyo ezali attribué na ba combattants ya ba divers groupes armés. Coopérative de développement économique du Congo Codeco, Force patriotique intégrationniste du Congo FPIC, P Front populaire d'autodéfense en Ituri FPAC Bar Zaïre P Misusu. Ba attaque oyo ezali ko toucher principalement ba territoire ya Djougou, Mahagi P Irumu. Betesco na souci ya kosunga population a telebinu na marché 3 produits à qualité supérieure. Flocon café na tenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalu tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto au mélanger au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibre alimentaire. Okanisi etili te lisusu 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Tenoki 3 années oyo tobenga na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème. Okosala yango ndenge nini zwa explication. O déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes. O déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe eza Noki flocon 3 en 1. Na 3 en 1 oyo tozolo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo kosala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana balobike il faut qu'on mélanger sachet oyo babilo nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml. Et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis au lieu yango.
En tout cas, Betesco, vraiment Mosungi Mboka, mon côté na terrain, Kinshasa et l'équipe partout. okosala nini ndeko mwasi soki o remarqué que leki na yazo vivre na mobali na yo reportage Hervé Zaka. Lelo na ville ya Kinshasa bayaya ebele bazalaka na habitude ya kolakisa bandeko na bango mibali oyo bazo vivre na yepe. Na yango par conséquent komona leki akomi kobima lisusu mobali ya yaya na ye sans koyeba ke mobali wana azalaki pe mobali ya ndeko na ye ya mwasi. Na yango tolingi toyeba kosala nini ndeko mwasi soki oyebi ke leki na yo akomi kobima mobali na yo. Mais faut conseiller leki katika ubie moko mobali. Au conseiller que aluka mobali ni mususu. Oya yo azaya yo. Yebi azaya oya yo. Kwa mutu na mobali ne jamais que biso leki na kulika tozala mobali. Bo mususu oso yeba te. Okoya ko sudu kasi akominaze. Siko sikisi akominaze mesengela kaba boto. So si baboti. Le libala sikisi eboti comme un passe. Donc ça mobali soki azo vivre ke baza na semeki na ndako mobali fo azala mayele azwa leki note yo mpe oteyaka leki ke tovandaka bien nakoboma leki na nga te malamu natika mobali ke nabenga na leki po tanto mpe kozala foti ya mobali nde aosala bo mpo soki ayebeka leki na nga kobima na ye te mais leki mpe soki ayebaki oyo mbala yaya okoki kobima te sikoyo tozwa leki wana nani nani po leki mosu aka mokia ane mayele te mais mbaya lala azwaka na yeye mais mosu akola na kindumba na ye na mabe na ye alika aleka na mobali mais moyen na boma ye mpe eza te toujours na kotika mobali na ozala na leki na nga po mibali mingi antuka batika makambo wana ya malamu te suka na komona le mosu mpe leki akozalaki na maladi moko boye yo mobali okufi oke nango donc mibali batika makambo wana ya malamu te ya mabe makasi natiki mobali yango ozo bimana leki na nga seka lingi leki na nga natiki na ngai wana ngai oh bon mobali ko bimana leki na yo ndenge nini ya tanga sali yango déjà eza na sens te so bimeta na camarade na nga bana continuer babimina leki ala ndinga na otika ya bon conseil na ko kopesa omoni mwasi aza toujours faible faut être toujours pas mobali oyebi ke wana aza leki ya mwasi no kolinge pona nini tango sali yango nga na otika na ngai na okangisa leki na nga mpe ndemi te na otika bakontinue vi na bango baye na nga nakosala biso natikile libala mpo moye tofana ndako moko tozala mobali moko na leki na ngai esimba te mpo so na kosala ni mama mpo ya sepe na mobali oyo ya ngai sikoyo na kosala na otikeli ye soki conseil naopesa na mpe batika makambo ya mabe ya kitoko te ya mabe napesa yango conseil boyoka likambo mbala ya ezala ezalaka te wana obomi ngai ezalaka te bandeko basi boyeba kolakisa bandeko na bino ya basi mobali oyo ozovivre na ye to kolakisa mobali na yo leki na yo ya mwasi mpo makambo ya boye ekomela bino te mpo soki olakisaki leki na yo mobali na yo to olakisi mobali na yo leki na yo ya mwasi me balingaki balingana te conseil kaka na bandeko basi boyebaka kozala clair na baleki na bino ya basi Kinshasa eleki partout. Tolingi toyeba réaction na yo ndeko mwasi ekozala nini soki oza na déplacement eke mobali na yo alingi camarade na yo reportage Hervé Zaka. Mibali misusu bazalaka na comportement oyo okomona soki mwasi na ye asali mwa déplacement mukie mobali ya kokoma kaka misu pai ti ya kokoma na niveau ya kovivre na camarade ya mwasi na ye comportement oyo toyebaka te ezalaka po mibali bakokaka ko supporter absence ya mwasi te to ezaka kalolengi ya mibali na mibali tokitaki na terrain kotuna na bandeko basi soki oye ko découvrir que na déplacement osalaki mobali na yo akomaki ko vivre na camarade na yo kosala nini vivre na camarade na ngai po na ngai mama na kotika kaka vivre na ye aya komona bolamu na pasi oyo ngala monaka sima ye moko akoyeba na kati wana kosala ndenge nini akose retirer ou bien akovanda kaka conseil ngala kopesa ye lelo ndeko ya kisasa na camarade aleki ndeko na kopesa ke zalaka bolamu na ba camarade na yo po un jour bakosunga yo koleka bandeko na yo mabe oyo so sala
tika yango kosala kango lisusu te mobali mpe na kopesa conseil yo mpe mobali ndenge oza wana fo kovandisa makanisi na yo tika okende kolukaka bakamade ya basi mpo ezali poison ndenge ozoluka soki mama wana obie mwasi na yo aza na motema kokita te akoki kobebisa camarade na ye likolo na yo soki ye abebisi ye mpo na yo sikoyo obomiki ndeko ne ndenge bavandelaki donc eza lisumu epa nzambe asali bien te otala nano ke mobali wana exemple toboti ne bana sikotanga yo kolinga mobali nanga moninga asali bien te na vie fo koyeba kotambola na kobanga nzambe ntango ozoyeba kotambola na kobanga nzambe okosala arte wana oyo moninga asali te donc na bango baosala yango batika nzambe aya na temps na ye oyo apesaka yo mpe temps na yo ezali oyo nzambe akopesa yo mobali na yo bon namoni onga na koloba su wana te bon fo nazalaka na motema monene so oza motema monene te okosala oyo okoki kosala me ntango oza mpe na kati ya chrétien okoyeba na nini okosala okozonga na moke nsima nde osala oyo okosala soki na ye nakuti ndenge wana réaction na nga premièrement nakozala nano esengo te nakosilikana na mobali na nga ntango natomboki na mobali na nga tuka ekosimba te nga na moninga na nga tobebana soki motema sabta nakoti nga nakekoti na ndako nganga nabomi ete nakoboma ye ekozala faute ya camarade na nga mpo yo oyebi nga malamu tozalaka no malamu yo kona olinga mobali na nga ndenge okolinga mobali na nga te mpo tozalaka no bien toliaka soki nabimaki naza na voyage eza ndenge toyokana mwasi na mobali ke nabimaka nakendaka koluka mpo tovivre soko yo nsima nango tiko baluka na camarade na nga yo camarade ondimi se kozala na posa mobali na nga bon conseil na opesa lokola na camarade liboso na koloba na mibali na bacamarade parce que mobali azaka moto atantaka mobali atantaka na ye kaka mais sikoyo yo mwasi moto kozala na manière ke moninga na nga tozalaka malamu toliaka malamu nakende kolinga mobali na ye ekosala bien te alors moyen nasala eloko wana eza te so continue na fundo na mwasi na yo mobali akobanga soki yo mwasi ondimi seke oza noka motema mabe mpo na nga moninga na yo bango kaka ya moninga neti na na ndako wana na bongi ye mpe ya kovivre nga oyo ndenge na vivre aya kotala ye moko mpasi wana ntango komona moninga na nga na naye kokanisile mabe nzoka nde mpasi amonaka yango oyo ye mo moto akoyeba mobali azala ye bebe mobali atantaka na ye kaka yo nde mwasi fo kozala sikoyo esprit makasi ntango moni mobali na nga toderange yo ntango moni mobali na nga azoderange yo na camarade ya malamu aosani aotalisa ngai nga mpe na kosala nini nakokoseye mobali aomona oyo aza famille kosala eloko wana te yo olingi kosala me na ntango yo camarade olingi seke ozali kala posa na ye nakotika mongo bakontinue ye moko amuta koyeba bakama bongo bakamarade na biso bazala mitema minene mobala moninga aza ya yo mobali na yo aza ya ngai nakoki kosala eloko wana te oyo baosala yango batika eza kitoko te ntango tobota bana mpe bakolanda lokolo wana eza kitoko te makambo ya boye eza malamu te mpo camarade ya mwasi na yo aza kaka lokola semeki na yo atako posa ya basi emati yo na motema me ya kovivre na camarade ya mwasi na yo eza malamu te mpo soki mwasi na yo ayoki ekoki mpe kobebisaki ya mite na bango mpo likambo ya kowelela mobali mingi bakota mabele mpe mingi babwaka na maladi kaka na likambo ya boye donc tokosenga na bandeko mibali botika makambo ya boye mpo na koluka kimia mpe kobatela dignité na yo. Kinshasa eleki partout. Na cadre ya fête ya fin de l'année pe ya nouvelle magazine KNB a pesi opportunité na balandi na ye ba présenter ba ve na famille pe connaissance na bango. Pegi lunga ba ve na nga na présentant na famille na nga famille Boulé famille Kaunda ba ve na nga na famille Senda ba ve na ngai pas bien na nga mo Jimu Kendi le coach Jimu Kendi meilleur ve mon vieux ba ve na nga pa copine na nga nyonso ba ve na nga pa nyonso ba linga Deborah pour le moins linga la mbiji de la presse congolaise ba ve na nga pa na yo moko Pegi lunga na famille lunga nyonso ba ve na ngai mingi pa ya Vesenda ba ve na ngai donc ba totalement baza nombreux ma grande sœur chérie Jolie Iguette Malakasa Meilleur Rosie Kaunda Meilleur Lina Kaunda ba ve na ngai na famille Sobe Lizzy Soki
Fifi Figaro, Mondonga, famille Mondonga, meilleur vœu à vous. Bave nanga bato bazepele pegilunga tourbillé de kota na mutu ba meilleur vœu na bato nyonso balinga Deborah Boule na nyonso babi Deborah Boule bato na tangi kombo na tangi kombo te ba meilleur vœu na bino nyonso. Bave nanga bato nyonso balinga Deborah Boule sans oublier meilleur vœu mon fils chéri Ronchard Boule, le fils adorable. Maria Sangui, la fille de ma grande sœur Berlin Sangui, meilleur vœu à vous mes petits chéris. Natasata, mon vieux, mon coach, nous avons un réalisateur tout à KNB. Là c'est long. Nous avons un réalisateur sur tout. Meilleur vœu à KNB Mobimba, équipe complète à KNB, meilleur vœu à Bino Nyonso. Merci beaucoup de Bouraboula Linga KNB Mobimba Mingi. Bonne année la bino nyonso. Merci beaucoup Samba Mukendi, meilleur vœu la famille à Samba Mukendi, meilleur vœu à vous famille Mukendi, meilleur vœu. Merci beaucoup nyonso balinganga KNB qui est l'équipe partout, big up à vous. Bave nanga na présenté na mona Bibiche Mawete, na présenté ba meilleur vœu nanga na mi nanga Vesli Anderson, na présenté ba meilleur vœu nanga na Nora Madede, meilleur vœu nanga na leki nanga Promesse, meilleur vœu nanga na leki nanga Gédéon, meilleur vœu na leki nanga Meshek Luimi, meilleur vœu nanga leki nanga Louange Kapinga, meilleur vœu ya Deborah Mabou, meilleur vœu ya Winnie Mawete, meilleur vœu ya Noélie Mawete, Dalvi Mawete, Gerte Mawete, meilleur vœu nanga na présenté ba ndeko nanga. Tanga nazo pesa na petite sœur nanga Kongolo Jeanne avant na nanji na quartier 4 nazo pesa na bana bandeko nanga bazebele moyena tanga kombo ezate nazo pesa na mama nanga Regine tozalaka na ye awa nazo pesa na bana nyonso ya lupango na kati ya lupango na biso na Bellevue Mawete, Louange Kapinga, ma Bibishi, ma Jade naza na fille moko ya pembe awa Melita Mambo. En tout cas, na stepeli na ye na stemeki na ye Rodrine mama na ma Emmanuel. Ba Léopard ya RDC baganyaki ba Diable Rouge ya Brazzaville na score ya 1-0 na compte ya première journée ya groupe B ya CHAN. That's a breakthrough now inside the Congolese side. We have an opportunity for the open and raise the curtain. Ba Léopard ya République démocratique du Congo RDC ba s'imposaki na 1-0 devant ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville. Ezalaki na compte ya première journée ya groupe B ya championnat d'Afrique des Nations CHAN o ezali kobetama na Cameroun. Ba protégé ya Jean-Florent Ibenge Ikwange bazalaki légèrement supérieur na match yango pe bayaki ko se procurer ba meilleures occasions bien que ezalaki bien exploité. Du moins bayaki ko réussir tout de même ya kozwa différence il kolo ya ba adversaire na bango na nzela ya Chiko Ushindi tango bayaki kozonga na seconde période. Après bayaki ko gérer intelligemment avance yango pe ba conserver ki biwana tina suka. Après match Jean-Florent Ibenge asalaki analyse pona koloba boye pona match yango. To sepeli na ndenge tozi 3 points et sengeli tomi dondoa po tozali na compétition moko à 4 pe tozali na besoin ya kozwa 2 premières places pona tozala qualifier. Na yango tozali na ba alternative mususu te, il faut kaka tozwa ba point. C'est vrai que ezalaki match moko ya malamu te ya kotala kasi na ba derby ya boye ba enjeu mingi et impotaka sur jeu. Tozali na équipe moko ya sika to se réunir kala mingi te. Donc tozwaki kaka 2 semaines ya préparation pe 6 séances ya entraînement avant to ya kobeta match yango. Pour la compétition ya lolengo yo ezali difficile pour na biso tozala na cohésion tango tozali na équipe ya sika face na sélection oyo bazali na championnat te pe bazala déjà regroupé depuis très longtemps. Yangwana match yango ezalaki simple te ndenge Jean-Florent Ibenge sélectionneur national alobaki na bandeko ya presse. Prochaine rencontre ezali prévue pour na jeudi 21 janvier 2021 oyo face na ba chevalier ya Méditerranée ya Libye. Tokanisake Florent Ibenge amoni ba faille nyonso oyo akobongisa pour na prochaine rencontre oyo ekosenga cohésion ezala makasi po équipe ya République démocratique du Congo azwa dessus per adversaire na ye.
Kinshasa et l'équipe partout. Again, they play there. There's Simbas inside the box. Goal for the Democratic Republic of the Congo. Goal for the Democratic Republic of the Congo. At the time, we were asking you, they said give them some whipping there. Give them some whipping there. The Democratic Republic of Congo has scored goal number 1 into this competition. And what do we say? What the shuffle? We call that shuffle the Simba shuffle there from the Democratic Republic of Congo. Shirt number 19. Supporter ya ballon rond, ba réagir na prestation ya ba Léopard ya RDC, reportage à Peggy Lunga. En tout cas, tout ça, le nom la mingi, tout la victoire de la RDC. Le classement de nos hommes là-bas. Attaque des appuyés. Voilà, les matchs, pendant le premier mi-temps, RDC a non menacé. Il y en a avec RDC, la première fois attaqué. La deuxième mi-temps, tout ça va monter. La montée est continue par rapport à un autre pays. Gaza a commis la deuxième fois pour menacé. Mais tout le monde va aller. Mais pourquoi le gars le Gaza sont RDC. Chaque match dans Gaza, à part la chaîne où on a mission, on a sauté. La mission on va aller. Gaza est une compétition pour RDC. RDC, dans la RDC à ma place. Il a dit c'est pas moi. Et le classement là, on a parfois le classement il est vraiment normal. Allah a donné mon message. Moi, je vais Bozala qui est belé au rendez-vous pour na magazine amkona lelo soki bosepela kinengo tika topesa merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba ya KNB Hervé Zakaza qui na sima caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukenzi kaka ndenge to ebisa kabine botika la toujours scotché branché na chaîne YouTube KNB News na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.